lelo clair. Prison ya Makala eza na plan moko kobanda administrateur ya prison. Avant likambo esalema administrateur ya prison batumbi biro na ye. Batumbi ba groupe nyonso courant Zelemba Bandal Bakati. C'est que bayeba ki déjà plan na bango. Et puis bafungoli prison ko fungola. Mais bakabiliste baso kova kaka, baso continuer kaka po basala po bamoni Constant Mutamba telemeli bango. Kotoyo président de la République a telemeli bango. Yango wana bazo kotisa troupe parce que biso toboya Constant Mutamba toboya pe président de la République. Bonjour, bienvenue na émission na bino na chaîne na bino ya Tindika télévision wapi ngai wa bino Dorcas Basila Kitia Pastorales toujours wana SS côté toujours na chaîne na bino ya Tindika télévision pour le reportage de news na ndenge longo bani mesdames et messieurs oyebi bien actualité oyo ezali kodomine mpenza awa na Kinshasa ezali bongo évasion massive ya prison centrale ya Kinshasa oyo ezalaka mpenza na influence makasi oyo ezalaka moto so asali mbemba ayoki kombo ya prison Makala abandi kolela azangi kimia donc ezangisaka biso kimia prison Makala oyo ezalaka wana donc comme patrimoine ya mboka na biso oyo ezalaka wana mpona korééduke bayi bato ya bitu makasi oyo bazangaki éducation oyo badebutaki te mpe oyo barespectaka mibeko ya mboka na biso mpe atuka yango ezalaki mpenza raison pour laquelle ici de votre chaîne Tindika télévision tobindingisa kolobela bongo sujet ya mokolo ya lelo me na kozala mpenanga moko te me na kozala quelques interviews quelques bapropos ya bayi kongomani oyo bazaka place elongo na ngai mpona koyoka mpe nini oyo bango bakopesa kamvana ezina bango to mpe oyo eteli mpenza déplacement ya mwana mboka Constant Mutamba tokolobela yango mpe kaka awa oyo etali mpe bongo bato oyo bazalaki bongo bloqué na quartier ya prison centrale ya Makala oyo bazali zingazinga ya prison mpe tokozwama keke biyano na babituna oyo tokopose awa na kati ya tene bino ya Tindika po epa bayi invité ya mikolo ya lelo mesdames et messieurs avant tout laissez-moi saluer réflexion de Londres oyo apesaka biso opportunité toujours ya koleka liboso ya baétendeki na bino de partout dans le monde entier mpe na mwana mboka luka lukasi na te ya jésus na mwana mboka tantidi tomotokotia sociedo na mwana mboka papi etunga le grand juin le communauté papa Etienne Kimoto moto moko bien papa Monaco Etienne Kimoto papa Monaco depuis London na communauté et pourquoi pas dire à l'agence ya Charles Mbongo quand Mbongo à tout moment on a pu passer pour le considérer pour la transfert d'argent et ça m'a la sécurité bien sûr c'est vraiment bien donc si nous on a plus de mesdames et messieurs ndenge boyebi malamu montage na biso ezalaka bien assuré epai ya mwana mboka kapa ya kapa oyo sekretan na jiji oyo azalaka tout moment wana mpona mosala mosala na ye kitoko mais ne savez pas aimer commenter s'abonner na chaîne ebino ya Tindika télévision pour ne rien rater oyo etali actualité ya mboka na biso en tout cas c'est avec moi marche quelques interviews. Voilà, bonjour Mwana Mboka. Bonjour maman. Comment nani? Papa Jean-Claude. Évasion ya prison centrale ya Makala. Et soko lo banani ba sali ke ba buka prison. Merci na mutuna maman. Toka musabisu na kasi ko eto monaki prison Makala. Mais toyebi ke na kabale na bango nde basala toyebi stratégie na bango parce que toyokaki barwande bakanga bango wana baza na kati ya prison biso ataki bakongole
bango balukaka nini na République démocratique du Congo. Parce que biso tokosa trouble te. Biso tolingaka tovandisa Congo na biso ezala développement. Ezwa mpe lobi mpe bana na biso babandolanda biso keno epoke ya bapapa na biso babando bundela mpo na RDC. Parce que na minute oyo toyebaki kabale na bango na prison. Avec mona mboka Costa Mutamba. Aye keno aye kozongisa parce que namonaki papa alobaki que justice eza kosunga ete. Mais tomoni ange moko abimi na likolo akiteli biso na kombo ya Costa Mutamba. Mais kokende ya Costa Mutamba na Mbujimai azongi Kabinda nde na nsima wana baye kosala kabale na bango. Tolo baba sala na absence ya Costa Mutamba. Te na absence na ye azalaki te. Parce que Costa Mutamba aye kobongisa justice na biso. Olingo lobani keso Costa Mutamba azalaki na capitale awa makambo na nge salima te. Papa, Costa Mutamba makambo wana etali ete. Parce que tozomona makanisi na ye ezali ya kobongisa Congo. Eza makanisi teke ya baennemi tomona meme ata bato oyo baza na nini wana. Service ezalaki wana bapolisier baza na prison. Mpona nini nayokaki kutu ke bato ya prison babimi baye kokata courant. Est-ce vraiment na yo moko ata bino moko penya vraiment mutu aza na prison abima libanda aya kokata courant aya kotumba cabine aya kotumba ba dépôt. Est-ce vraiment eza na sens? Yango basoya kopesa na yoki ke Costa Mutamba il faut ba interpeller. Bako interpeller. Kwa salini. Kwa salini. Parce que mutu oyo akosimba Costa Mutamba. En tout cas, asimbi penda mutema ba Congolais. Parce que soutien na biso eza Costa Mutamba. Besoin na biso eza Costa Mutamba. Parce que Costa Mutamba depuis l'époque coloniale, depuis 1960, totikalo mona teke remaniement oyo Costa Mutamba sali na kati ya justice na biso. Procureur bakangi ye. Ozala soi-disant colonel, général, ministre, jamais batikalo simba ba ministre te. Ba magistrat, papa, Costa Mutamba sana ye bien. Par rapport à ministre nyonso baleki ba ministre justice oyo Monique adosa msana nene ndenge sengele zande Costa Mutamba toloba. Papa, mama, ezali Costa Mutamba azali kosala musala na ndenge sengeli. Donc mwanasembi azalaki envie olobaki kobuka prison eza mwanasembi. Siko mwanasembi azate nani abuki prison. Donc quoi bénéfice que combo par rapport à idée tant que komani oyo azali komona makambo ya ndenge na misu mibale. Epoke ya mtoyo utotanga ye nani? Mwanasembi. Mwanasembi. Ezalaki mason. Parce que ezalaki stratégie na bango bakabiliste. Mais bakabiliste bazo koba kaka, bazo continuer kaka po basala po bamoni Costa Mutamba telemeli bango. Kotoyo président de la République a telemeli bango. Yango wana bazo kotisa trouble parce que biso toboya Costa Mutamba toboya pe président de la République. Papa, pona Costa Mutamba. Jamais Costa Mutamba kokosala mabete. Bango bakotisi soi-disant tozoyoka ba information parce que na minute ba information mutu ebimi nanu te. Bazoloba ke bakangaki déjà ba Rwandais kuna na kati kuna. Biso na ba Rwandais biso tolandaka kuna na Rwanda eloko te. Mais bomengo na biso nde memena ba Rwandais bayaka kosadere pa na biso boyokaka ata soni te papa. Nini yango esilaka te. Congo ezalaka ya bino te, ezalaka nde ya biso ba Congolais. Congo ezalaka ya biso ba Congolais de père et de mère. Ese Rwandais biso toyaka epa na bino kuna toya kosadere keno toye na bloke moko boye toya kosenga mabela mboka na bino. Bozala na eloko te parce que boza na eloko te. Mais biso atake ba Congolais de père et de mère.
bozosala mwana mboka azosala mosala na ye kitoko. Papa Costa Mutamba tozalaki justice ezalaki ya kozinda na mai me na miniti oyo justice etombomi. Me tala bino batuma bie bidongola miso ya République démocratique ndenge bozoya na bakabale na bino ya koya komanipule population. Me atake bino toyebaki ke na prison Makala kuna bakangaki ba Rwandais yango bosalaki kabale na bino bosala manifestation na bobomi bato na prison Makala. Merci beaucoup. Nasongi sikoyo nalobelaki makambo ya prison Makala, nazongi sikoyo na parti na biso. Eloko ya liboso nazosenga bakongolais de père et de mère. IDPS ezalaka ya biso bakongolais. Mais au sein de l'IDPS, tomoni mutu moko aye na kati ya IDPS kobloke gestion ya IDPS. Biso besoin na biso ezali Papa Etienne Tshisekedi abundelaki Union pour la démocratie et le progrès social. Mais tomoni un secrétaire général aza mwana ya Kasaye. Papa oza congolais de père et de mère. Mais au côté au BBC idéologie ya Papa Etienne Tshisekedi. Parce que biso tala nano exemple na pesa yo. Tala nano biso nde tozala bo. Toyaka ni na mbongo ni na eloko moko esoutenir na biso te. Toyaka po na souci ya papa na biso alakisa biso politique ya kosangisa yo ya kokabola te. Mais toya komona yo oye na ose de l'IDPS Yongo nani Kabul aye kobebisa oyo bakombata batanga te. Papa ese soki ozalaka un secrétaire général oyo alingi parti na biso olingaki osala nini? Olingaki osala école di parti ozwi bakombata oyo batanga te. Merci Baimboka. Oyebi bien na évasion nyonso oyo esalemaka na niveau ya prison ezalaka toujours na badéfense. Oyebi très bien que plan na bango ezalaki nini? Ezalaki plan oyo bino bomona wana ezalaki plan moko ya mabe pour que basala coup d'état, attentat ya coup d'état. Parce que kobima nyonso ya mokonzi ya mboka balukaka moyen bacreye mwa fiscal moko boye pour que baluka ete babloke mboka na biso. Mais gloire à Dieu bayaki batante na niveau ya prison centrale ya Makala e bamekaki ETNC, bameki aéroport international ya Njili aérogare ya Ndolo nde place wana esimbaki te. Mpona bango ezalaki nini? Parce que baterroriste ebele oyo nyonso bakangama na est de la République ndamu mosusu baza na niveau ya prison ya Ndolo, ndamu mosusu baza na prison centrale ya Makala. Eza coup moko préparé et monté oyo eza koenglobe groupe ya bamagistrat na groupe ya bahomme politique na kati ya mboka na biso. Parce que boyebi yango très bien que bazoluka d'une manière que mboka na biso toujours ekweya mokonzi ya mboka akite pouvoir. Mais na yango ekoki jamais kosimba. Nayebisi bino lelo clair. Prison ya Makala eza na plan moko kobanda administrateur ya prison. Avant likambo esalema administrateur ya prison batumbi biro na ye. Batumbi ba groupe nyonso courant Zelembao, Bandal, Bakati. C'est que Bayeba qui déjà plan à Bango. Et puis Bafungoli prison pour Fungola. Babou qui te met Bafungoli pour Fungola. Babimisi Bat. Oh, Tozo Benga. Ba terroriste ya M23. Oh, ils ont dirigé na ba homme politique ya Kinshasa. Babimisi Bango. Pour la nini, après suspension, il y a 3 personnes. Tomoni, première suspension, il y a Serge Chiban.
conseiller spécial ya mokonzi ya mboka. Deuxième suspension, commissaire provincial ya ville ya Kinshasa oyo tobengi na kombo ya Blaise Kilimbalima. Troisième suspension, toye komona général ya région Pire na kombo ya Manya Kabeya. Na suspension ya 3 personnes wana écréé fiscal na niveau ya Makala. Nde omoni lokola bayebi ke bango nde babandaki kogere bato wana, Constant Mutamba atomboki aradie et basuspendre procureur général ya cour d'appel et créer fiscal entre les magistrats na ministre ya justice. Nde omoni bazolanda ndenge nini ya kokende kodétruire ministre. Tomonaki ancien candidat oyo ataki candidat na présidentiel Seki Kundi na niveau ya Lubumbashi auti kosala ba meeting moko pe alobaki yango kala mingi te bokomona évasion na niveau ya Makala. Nde omoni bakangi yango bakangi te mais tomoni ba publication ke ba lever bakangi te azana honnête bako attendre ye siko poni bakangi na ba journaliste na ye bango bazosala ka mosala tout simplement yo olobi dans quelques jours bokomona évasion na Makala. C'est que ça na plan moko pe oyo ochaki na kati wana oyo papa ba considérer comme prophétie ole ba kon boko comme prophétie te bango bakabili bazosa bakabali na bango après koluka ba boma mokonzi mboka na palais de la nation baye awa évasion ya Makala depuis babimisi bato tango basilisi kobimisa bato bake ba topoli mwa tout moko boya muke nde omoni quelques Congolais oyo baye babima plus de 2000 personnes na tout ya mutu moko bazowelela nani akobima mais il y a eu des morts nde omoni ekoze ba mort eza te ke basoda babeti oyo bakutaki libanda partout na monde soki bakuti prisonnier bobuki prison ozokima parce que eza na baprisonnier mosusu na bakondana bango kondane à mort mais yo sikoyo bakondane okondane à mort bobuki prison ozokima balimbisa baolimbisa o te okokutana na prisonnier abuki yo kende kolukoka ngai na maboko te peuple congolais tozala calme nasengi na bino mutu nyonso ozala calme depuis gouvernement service ya défense sécurité ya mboka na biso ezwi possession ya makambo nyonso na mita oyo mpona baimboka bafandi na niveau ya Selembao bazalaki bloqué wana ntango depuis 1 heure baye kokonstate ke prison ekabwani nde omoni basalaki bouclage les environs ya prison centrale ya Makala nde bablokaki pas d'entrée pas de sortie pour que bayeba ke ba oyo mususu soki babatamaki quelque part wana ba récupérer bango mais ndenge nazwa ko informer bino quelques personnes oyo bayaki kotenter kobuka prison ba mususu ebele baza déjà bloqué oyo bakangi bango pe oyoki na audit na bango basite plusieurs hommes politiques yango wana osignaler population bozala calme dans quelques jours oyo ezoya bozoyoka procès historique oyo ekoenglobe ba homme politique. Moi, Mboka Cédric, merci pour Nabiano, mais tu as occupé mon information sur DG et la prison centrale de Makala qui est interpellé par rapport à l'évasion et à la prisonnier. Est-ce que l'Inkolba qui peut faire partir un bateau qui a projet à l'évasion et la prison centrale de Makala? Mais tant que vous avez DG, vous avez administrateur, avant l'évasion et Salima, vous avez clé à prison. Tant que commis déjà beaucoup, il faut cangater. Mais babou qui clété, bafungola qui clé, il y a kofungola. Bakei na pavillon oyo eza ciblé. Pavillon oyo eza ciblé, il y a ba criminel wana o ba utaki est de la République. Babinisi bango. Eza pavillon oyo eza la qui ciblé. Pour ça la eloko wana, il faut bobanda na DG ya prison et administrateur bango nyonso
bato nyonso baogere wana bopesi bango mbongo moke moke nde nazoyebisa bino boye directrice wana aza deja ozala mpona nini bakangi mesi d'enquête bakoyeba cle ezalaki epa nani nani afungolaki mpe mpona nini bake kosible kaka pavillon oyo ya bacriminel oyo bauti est de la république. Alors, par rapport à l'événement, on a celui qui a remarqué malamu mwana mboka le ministre de la justice Costa Mutamba azali awa na capitale te donc eza kaka tant ya bimi à quelle province de événement où tu constate manasima qui veut dire que absence de Costa Mutamba est causée insécurité totale na prison centrale ya Makala. Eza insécurité te Costa Mutamba ayaki ko comprendre déjà que aza déjà entouré na bato mabe bazoluka baboma ye esengelaki il faut akende na province na ye d'origine précisément na village na ye bakende kointroniser ye nde ozomona bagrand chef coutumier bavandisi ye baintroniser ye balatisi ye bokumu epa na biso bakangi nzoto po bakoka ete parce que aye kokonstate bitumba eza na est ouest nord sud lokola simbi clé ya kosauve Congo ya déboulonnage parce que mokonzi mboka alobaki ye Costa Mutamba aza lokola ibikap lokola ye kocomprendre ke ibikap bakomi koluka sikoyo baneutralize ibikap il faut sikoyo akende korenforcer force oyo ye akoya nango pour que ça tala eloko esalemi bake kovisite biro ya Mutamba na absence na ye batie bakisi bapoisonné baplace nyonso tu wana et les deux Costa Mutamba kozonga na ye awa a partir ya kuna akwesi 3 décisions première décision Costa Mutamba akwesi alobi kopanda lelo mutu moko te parke moko te etinda nano baprisonnier na niveau ya Makala baluka nano moyen ya kodélocaliser prison ekoma wapi kodélocaliser na sens neni kodelonger quelques personnes bakabola bango bamisusu baza awa batinda bango lusu batinda bango bulo batinda bango angenga batinda bango parce que zo dépendre selon crime oyo moto asalaki mpo akota na prison azosa siko bakaki wana parce que bayeba te ke moto oyo booluka ye awa aza place boye bazolinga badelonger ngo deuxième alobi boye ndenge eza boye eza makambo ebele kosala si les 3 conditions oyo alobeli yango et puis homme politique moko te na moto oyo abima mboka biso moto akobima aza te jusqu'à ce que baintervenir basilisa enquête oyo soki esili na nsima nango nde moto nyonso oyo aza implike te oyo aza implike akotikala. Alors on a établi le ministère de la justice pipe wapi bureau ya mwana mboka Costa Mutamba ezami est-ce que ba suspecté mo batu ndambu o baza na kati ya bureau na ye to pe na kati entourage na ye o ba koki ko zala pe bato baza parmi je veux dire groupe oyo kendaki ko sala sabotage na bureau ya Costa Mutamba mais ezanga lelo yo yebi secret ya oya te yo oluka osimba Costa Mutamba il faut yeba secret ya bureau na ye lokola nga nde navandi boye otindi nga bureau na oyeba bureau ya justice là c'est ça ministère ya justice là c'est ça bureau ya Costa Mutamba oyeba ngo te oyeba il faut kozala moto azalaka po asala na ye ozwa horaire na ye grave près que akotaka herbe abimaka herbe c'est ça moto abomaka motuka moto baliaka na ye eza bongo eza na bato mosusu baza pembeni na ye baza cité plusieurs magistrat oyoki na tour mpe ya bamagistrat balobi nini balobi eza bango te parce que vice ministre ya justice asalaki déclaration alobi bato oyo baza la base ya makambo wana plupart baza bamagistrat oloki kokisi moko ya bamagistrat mpe babimi na part na bango balobi eza bango te c'est que moi à suivre moi bayabani c'est que merci beaucoup personne bakangi c'est que mwana mboka Samuel Mbemba alobi il y a que 2 personnes il y a que 2 morts au bakufi na évasion ya prison centrale Makala aussi longtemps aza na sima ya monsieur Jacquemain Chabani qui veut dire vérité penza et ebanaki te na etali maloba ya mwana mboka Samuel Mbemba alors pona population o ba recevoir ki bongo message wana ba retenir nini na etali évasion ya prison
centrale ya Makala. Soki ya lobi boye oyo aza mieux renseigné eza ye. Parce que ye aza vice ministre de l'Intérieur. Oyo aza na makoki nyonso mpe oyo amoni babiloko wana nyonso baévénement nyonso tu wana. Alobi démon nature barbare nde 2 personnes. Mais le reste wana oyo bino boomona baétale yango na réseaux sociaux bakusi na étouffement na buzoba na bango. Tout ya mutu moko bolingi bobima 1000 personnes. Étouffement na ntango eleki nde bamila eli. Nde ndenge bamila leli nde omoni quelques personnes oyo bakufi. Mais oyo ministre vice-premier ministre ya intérieur alobi 2 personnes oyo babetaki bango babala. Oyo bakutaki bango libanda. Mais le reste wana bakufeli na kati bakufi na balle te bango moko na étouffement ndenge na événement ya Mike Kalambai esalemaki na niveau ya stade bato baleki ebele étouffement ebomi bato ndenge moko esalemi na prison centrale ya Makala armée ebomi bato te. Est-ce que ndenge omoni batandiki babibembe wana nyonso yo omoni makila moto akufi na masasi bazoka mpe makila te tomikosa te eza eloko mosusu okokosela mpe gouvernement okoki kokosela mpe gouvernement te mamabeko quand même soki otali bibembo ya ndenge elali ebembe makila eza te. Soki akufaki na masasi makila omoni bango moko baosani babomisi biso babomisi bino ndeni soki ezalaki ke basoda bakoti babeti masasi jamais kabunda eza bivandelo abimaki te voilà ebele bahomme politique baza kuna ebele bakufi te ndeni ebele akufi te ndeni mingi bakufi nde bacriminel tolobela bango nde bazowelela tu moko ya moke ya mutu moko balingi babima 1000 personnes. Sikoyo tu ya mutu moko 1000 personnes bobima ndenge nini. Omoni étouffement wana ye bavandeli yango boye nde bao banyonso tu bavandeli bao bazalaki liboso nde bakufi. Encore proposer biso mo nombre ya bato bakimi toyeba. Bato bakimi te. À peu près. Bato bakimi eza bato ya esto baaki kobimisa bango. Mais bakangi beanda. Siko ndamo batikali wana pour la sécurité ya mboka na biso ozo ko assurer biso ni parce que oza parmi ba communicateurs attitré ya chef de l'état. Na boye bisabino na mita oyo service ya sécurité na biso eza compétent. Et je ba mesure nyonso ya ko assurer responsabilité ya ko protéger intégrité territoriale. Omoni ba bilo musu to lobela na service ya renseignement parce que babandaki un peu moins léger. Oyebisaki bango epina ngalansaki appel moko alobi dans 3 mois nakokoma na Kinshasa nakozwa Kinshasa. Mais baservice ya renseignement na sécurité ya mboka na biso il fallait bazwa précaution. Bahotel nyonso oyo eza na Gombe oyo eza na bacommune nyonso eza ciblé. Il faut bazwa mesure ya kokupe yango chaque bebi ke lelo na butu lelo tokende quartier loto peka bahotel akozwa mipikwa barwani eza mipikwa mais service ya renseignement bazotika bango laisser aller yango nde omona baconséquence ekomela biso nde tozosenga na mwana mboka Jacqueline Chabani e mwana mboka Kimwa Diavita oyo esalemi eza moke batipo wana bazali parce que ntango oyoki ndanga promettre biso toza baza awa na Kinshasa tolia na bango toomela na bango toza na bango mpe mais tosenga na gouvernement basala na lobango couvre-feu. Soki balingi basala couvre-feu baannonce te ezaka babengi basoda parade aetoke na quartier kaka wana mbala moko basopani mituka ezwi bango mituka wana bato moto akoyeba destination kaka bachauffeur bazwi bango mpo bakomi mbaboko oza nango kitoko basala bacouvre-feu na niveau ya lingwa mais baagent secret bazaka na kati ya la police oyo esengaka bayebisa efe badilinga misusu bakoyeba te bakobengaka bapolisier nyonso basoda nyonso bozala quelque part butu mituka ezwi bino eke etiki bino na quartier lobo c'est ça makambo wana nyonso infiltration tokokanga batiki wana baza il faut que service na biso efungola biso esala mpenza mosala nango bakokima mpe bakokima mpe te tokobloke bango kaka. Merci beaucoup, Mwana Mboka. Merci, Mwana Mboka, le journaliste. Oyo, Congolais, mingi bazoluka na tika Mama Dodo. Ouais, merci beaucoup.
D'accord. Vraiment, napesi ba Congolais nyonso, des pères et des mères partout boza, na niveau ya Angola, na niveau ya Poto, London, toujours. Moi, Mboka, le président, c'est lui qui est na triomphal base AK-47. Naza awa, nayebi bolanda ngai chaque 11h, 10h, 11h, nazalaka. Toujours. Merci. Vous avez bien entendu, na oetali ba propos ya bayi combattant ya mboka na biso oyo bazalaka mikolozela actualité ya mboka na biso oyo bazalaka tout moment na susi ya mopesa oyo ya bango etali baartiste mpe baphoto surtout bapiste de solution na oyo etali leta congolaise toujours na susi ya kosoutenir vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez bien compris que nous sommes arrivés à la fin de votre émission. Wapimai wapino Dorcas Bato la touche la presse congolaise na tuni kama kipenza na sasa toyebaki bozalaki tellement révélé liboso ya beteleki na bino mpona kolanda biso awa na chaîne ebino etilika télévision. Quant à moi, votre âme servante, je tiens à vous dire au revoir et retrouvez-nous prochainement pour un nouveau